Barnabé Chikaya. Donc Mirindi Barnabé Chikaya a expliqué biso baluba que il y a aussi des Tutsi Luba. Donc il y a aussi des Tutsi Luba et d'ailleurs langue Chiluba et ezali à peu près na 40% il y a Kinyarwanda. Donc cela explique que le Kinyarwanda se ressemble un tout petit peu à Chiluba. Mawa. Donc Chilombo, moi si né à Sengi Barnabé Chikaya, abima na prison pour défendre tout Chiluba. Après ce qui batu balo baso makamba positivité. Barnabé Chikaya. Na moni na sentir mo énergie on est ba pesi mo mbongo ba bongeli ndako ba pesi mo to kasika e ba teli policier moko liboso lopango po aya koloba ba bêtise na yebi ezali nyakero muta sali demande wana na bandeko na yeba tuti po Barnabé Chikaya Mirindi aya koloba buzoba ke langue Kinyarwanda ezali ressemblable na Chiluba. Lokuta Chiluba koute eza na 30% ya Kikongo. Chiluba ezali Kikongo, Chiluba eza Kinyarwanda te. Na biso baluba tolobaka yenda na Kikongo ezania kwende te. Donc siko Chiluba na Kikongo ezaka pepe ndenge moko bena Kinyarwanda te. Tomona makambo na mboka ano Chilombo za ndokiti kaka ye moko tango Barnabé Chikaya lobi na yege soki otosi makambo batuti basolinga to kolia mbuma obubwaka ye na lubwako babwaki ye na lubwako siko bamonika mutu akoki kosala sale boulot face ya baluba eza Barnabé Chikaya benda ye pesa ye makoki nyonso po ya kodefendre batuti epi namoni muluba moko te azokwakula naza le seul muluba oyo naye koloba na Barnabé Chikaya ke non art luyenge wana ozokoma nango petit okolia masiete ya kuluna po munoko na yo ekangama biso baluba to ndoko sala Banyarwanda. Est-ce que oyebaka origine ya luba bayana ba historien lokuta balobi ke baluba bauta na Luanda. Ndeko nanga peuple nyonso ya Afrique amataka te akitaka. Peuple nyonso ya Afrique amataka te akitaka. Luanda angoleza na se na biso. Wize eza na se. Peuple aza na wize akoki komata likolo te. Peuple aza likolo mutu akoki kokita. Nous sortons, nous luba, biso baluba. Ezala Benalunda, Benakanku, Bena Mitanta, Benalulua, Bena Chipampa. Biso nyonso touti na Égypte antique. Toe na lac Tchad to boy ko tikala na forêt équatoriale. Baluba o batikala na forêt équatoriale ba bengi bango ba pygmée parce que mungu ya kité sucre ya kité ba se développer. Mais ce sont nos frères ba o basalaki na lac Takandena. Kolobake ba tuti rwandais mais les gars. Mutu ande wana pena bo pesi chance pena. Aya pene tandoike na journaliste la. Oyebi na journaliste ayambaki ifo ko beta ye. Ko beta ye pena ko nyata ye mose kwa ko buka ye mino alapa na vie na ye. On ne joue pas avec le Congo. On ne joue pas avec le Congo. Biso tozali ba bena luba tozalaka na centre. Parti ndambo ya baluba bazana Zambie, parti ndambo ya baluba bazana Zimbabwe, parti ndambo ya baluba bazana Angola. Siko yoke no loba na biso baluba ke to uta na Angola. Te
baluba nde bakenda na Angola to uta na Angola te muluba moka uta na Angola za te histoire babetela bino eza ya lokuta parce que so na pesi bino chronologie ya peuple luba le seul peuple azali luba te na kati ya baluba c'est Tetela. Tetela c'est un amongo ozu baluluwa bachilele basonge bango tu bazali baluba bazali peuple luba Tetela kaka muta azali moluba te. Allez, Barnabé Chikaya bakomi ko bimise po alobaki o voilà il y a à peu près 9000 luba na kati ya Angola na kati ya Rwanda baluba baza na Angola na Rwanda pona nini te batuti pe baza na Congo biso batu ya batuti ya sud batuti ya est. Barnabé moi je l'ai connu azateke o muto na yebi eta yebi penga na ina coopération moko boye na vanda ki boye na moni batu bayilinga mexe bem double fait moko boye o no bazo teka ngo baza na besoin mbongo c'était Barnabé na tuchi moko boye armé jusqu'au da histoire ona ninga ko beta ngote azaki pe kadogo pe tuana bozo mona Barnabé azaki kadogo abomi batu na kenge pe tuana bozo mona asili si ba mama na kenge Barnabé aza touti oyo akoli na Goma a fréquenté l'école na biso ayebi lingala ayebi swahili mais c'est un touti rwandais oyebi ko ngana ke na Maroc na moni ba congolais ba botama na Maroc ba kola kuna ayebi Congo te mais ba considérer que marocain te azaku na liloba holoba te na kati Maroc mais né grandi au Maroc kemi se ba yo na bazoluka ba botoli naturalisation il est né ba parents na baza ba français yé mokaza français mais po azaka d'origine béninoise faut ba botoli nkasa bazo qualifier le rôle à complotiste parce qu'ils ont défendre l'intérêt à France. Est-ce que France peut s'agir logo ou est-ce intérêt à France ou yabiga non. Na sengi na ba Congolais nyonso ba komona Barnabé Chikaya wana. Bo beta e bo buka emino. Azande ko na biso te, c'est un touti, c'est un agresseur, c'est un complotiste. Bo pesa bango tante. Wana Chilombo na mwasi na eba sepeli balobi atozwi muto akoya kosela biso sale boulot ya biso batoto bala batuti personne ba ki o baluba nyonso bana Rwanda babala bala batuti biso bata est batuti ya est bala kati lero ba Congolais mingi bozomona bazali pro Chilombo bazolo bela makambo ya biso batuti Congolais Zakari baba se tanga lobanga ki o le peuplement du Congo atanga batuti. Après tango makambo minembo ebimi Zakaria egoleka na tefa lobaki nini o maître Azarias to côté la gyoka pose ali maître et il faut qu'on se le dise batuti Congolais basalaka te Zakari après avoir bénéficié $100,000 au apesaka epa batuti ayeko défendre batuti mais lobi ayeko lobaki o batuti Congolais basalaka te ndeko nanga babloka ndengwana tanga zo salama il faut ko bomaka ba Congolais wana baza ko lobaka ba discours ndengwana Hitler atumbaka ba livre nyonso ya ba Yuda il faut ko bomaka ba Congolais wana Zakari bo koteli na ndako bo kati mike bo bomie botikiye nasi discipline ko kotana moni mboga ezo linge koma lokola Burkina Faso moni lire toke na mboga wana e koma lokola Burkina Faso to ali awati to zali awa Congo eko koma lokola Burkina Faso bazoba nyonso bazalaka contre le Congo bakolela mai na miso bakolela na monoka mboka bakokima mboka wana Barnabé Chikaya yokasi akozonga na scène pour rien eza mwasi ya Chilombo groupe banyakeru na banyarugabo ba mutu alobi bo mutu akoki yo pena ko pesa biso maboko yeyo pour défendre thèse na biso ya ba tuti
tout soi-disant on est des Congolais. Yé mokona mobali ya Enyakero abandaki yango na Londres que oh tolinga batuti basa ba Congolais. Oh, depuis quand tout a commis Congolais? Ah mais c'est n'importe quoi. Vraiment c'est n'importe quoi. Blog wana to ko accepter en côté. To koki jamais ko accepter en. Ozomona. Ba mobondo bazolo baba mobondo. Ce sont des Rwandais. Bazo uta na Congo Brazzaville. Bazo kota côté à Kwamuntu na fleuve. Après ba côté plateau de Bateke. Bino boyebite. Ba mobondo bozoka ba mobondo. Ce sont des Tutsi. Bato yo sasunge so apesa ki mabele kuna na ngambo ya pool. Bango mutu bazo kote la biso. Ah, chilomba sa au courant no. Ah. Mawa. Maanga ni. Iza mawa mingi. Oba mobondo. Ils ont mon abattu, ils ont côté na mboka battu na nduki babo makabattu. La police na armée vanilien. Nous complot moko boy entre l'armée et la police. Incroyable. Hein? Incroyable gars. Mawa. Mais Barnabé, en qui m'a mboka Canada? Fatima. Baobanga obimisa gouvernement pour l'année. Et les airs tamboyés kolobaye mogoke, il y a plus ou moins. Et les airs tamboyés kolobaye plus ou moins, il y a plus ou moins 24 tout na kati ya parlement. Mais les gars, on est où là? Au Congo ou bien au Rwanda? Les gars, on est où là? Au Congo ou au Rwanda? 24 tout na kati ya parlement. Na Sénat kutoaki na batambwe mwamba. Tout Rwandais président à Sénat. Oh bah tu as remplacé. Ah les gars, pardon. Vous saluez l'ingébino. Mboga ils ont senga na mukonza mboga il faut ko bomaye. Ngana ibisa ngibino déjà. Na mukonza mboga il faut ko bomaye. Parce que sans quoi biso za ba perdant. Toi ba perdant Mobutu asala yango na 74 na bisengemana. Biso za ba perdant, il faut to sala lokola Burkina Faso esali. To za na mawate. Bato na ba na mawana biso te to za la pe na mawana bango te. Il faut les éliminer. Oh, il faut to boma bango. Soki te to ali awa. Mohamed Bazoum wana président Niger Azap. Azatile on a boloko. Baloba obo libéré ye, CDAO, babimisa ye, a obeta boloko angolo. À un moment donné, il faut arrêter ça, les gars. Ba Rwandais basaka na biso mingi faut to bande ko boma bango. Na France a gote bela ba famille ba Rwandais ba kima. Ba kena ba Irlande na ba Finlande. Bakima. To kitera ba ona na mir na matongi na Bruxelles. To paza ba boutique to tumba ngo. Belgique côté la bango ba refula ba te belé. Époque wana pe ba refula ka ba te belé na kama mvo ma na délégation ya ba to ba refula ka. Obama moi bon liri na lia chips na ngalobi to kuta to so la masole be na uzana na ndako lobi za mko na nga ya repo na usala te to kanyo